Susumbosi buiko kele mama. Susumbosi buiko kele mama. Baketo bakulu bele bonga bisangala. Kwelu kwenda kumasatu kwenda. Oh kisala banketo. Tekinike nike yaya. Ba bonjour, ba bon week-end, ba bon samedi. Bisika biso bisui bino. Vraiment, ba shalom da ba homme de Dieu, na ba chantre de Dieu, boboto, bondeko, na bandeko na biso, ya église catholique, yenge, na bundu dia Congo, na église ya MPVA, longo, respect, lo sako, toi sakidila, na ba chef coutumier na biso, ah, vraiment, ba shalom lisusu na ba homme de Dieu tolinga bino mingi bobongi sakaka et puis tolobi ba bonsoir ba bonjour ça dépend Erlini okotala la danoise suna c'est ya sous les baobab ba salam ebele ba salam alaikum na bande kona biso ya ba musulman kintwadi na bande kona biso ya ba kimbangiste vraiment bobo to lisusu na kati ya banda kuna bino bonde ko makasi na bande ko ya catholique Nzambalo la eba ko pambola bino, a pambola bino, esengo na mabota na bino nyonso. Vraiment tozali na esengo makasi, ndenge toyaka na kati ya bandaku na bino, kola musakaka conscience, kosolola, vraiment bandeko na ngai, tozali, nazali parfaite, mais toyaka kaka na moi un plus, o esalaka ke, communauté congolaise, ezala na esengo. Boyebi bien bozana se ya sous les baobab, na mama leki na bino oya lingi bino bingi la danoise bino moko boyebi vraiment ndeko na nga mobali tozo solola masolo moko ya kitoko tozo solola na biso eza nango te ke ona meme bino problème a mutu problème à gauche droite te tozo solola mais na kosenga bino bo partager yango e kosunga batu ebele e kosunga penza émission oyo vraiment to kosalela yango ezali objectif eloko soki nzamba lobi to salela salela yango bozwa moi kopwa ti moi kopwa café vraiment moi les chaud na yo pourquoi pas chocolat chaud eza ele kaka pepele na se ya sous les baobab moi bière vraiment moi Stella les là vraiment moi bière moi ebando sa moi ko bima quoi okozwa pe moi bière na yo moi Stella pourquoi pas moi vin blanc moi vin rouge et ça la kaka tacos vraiment biso pe lelo to na te na biso voilà parce que moi ebimi mais mboule beti vraiment na Londres lelo mboule beti batu pe babimi ebele bande konanga na Londres na ndenga mukete bake ko yamba failu numéro 4 vraiment bande konanga ezatika entre parenthèses lelo nde to yeboye vraiment bokende o achaki na saki na mutete ozana besoin te moi coca moi jus na yo Tchanga stop. Pour nous, vraiment déjà prêt. Tom Mélana Bisso, et ça la rate encore, c'est ça la rate très bien. Et puis bon, donc, aux hommes, quand on a mis la tiango boy, aux hommes, la moi bellesse, na oche moi ba glaçon, aux hommes, la chef coutina, monsieur, bazom, la moi lunguila na bango, ndeka ba mela moi lotoko na bango, ndeka ba mela moi masangansamba na bango, bande konanga, et ça la rate bazom, mela on a serre sous les baobab, mbamo pe bazom, la sagesse, l'intelligence. Nzambalo la vraiment apé sabino mayele makasi ya ko comprendre objectif na biso ya sous les baobab. Coucou boya ebele na sous les baobab life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress
tolongola penza tozala together tala kaka soki tosi toleki ba 45 ans ti likolo bana na biso bakoli bake na bayuni ba université ezosala ke baparent bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladi moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo bamaladi ebele bacancer badiabete bamaladi ebele vraiment bandeko na ngai AVC tension parce que tu es seul. Alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baoba live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele bandeko na ngai toye ko solola na lingi na sa moi récapitulatif ya sous le baoba na mois ya juillet précisément na juillet année oyo na kokokisa lokola 2 ans na se ya sous le baoba mais à part sous le baoba na sala ba émission ebele mais na bande koleka ezaki na l'air na na Danemark na nde koleka na Africa World eza site moko bo ezaki vraiment ya YouTube te ezaki ya ba Nigérien to bande peka kolekisa ba émission oya biso pe na système kaka ya ko conscientiser ba peuple ba oyo baza na Danemark ba yebi et puis awa pe na leka na TV Olive na émission ya ba sage femme na leka ba vidéo ezali donc to pesa pe ba émission après to ko zo idée ya ko sala sous les baobas mais idée oya ko sala sous les baobas na zwa kango vraiment na idée que tant na deko ke na ba église na bande ko mona basi belé ba femme seule surtout ba femme seule bazana ba mibalité surtout ba bani ko koma âge comme moi ko poussa na ba plus de à partir de 45 ans hein ba tikuna au mona moi désespoir comme okota bana pe ba komi kokola surtout ba botaka pe na net sur botaki na 18 ans au botaki na 20 ans les loso yo komi na 45 ans moi na komi na 25 ans bana bazo kola bana bazo ko kende na bango na ba université bana bazo zo bandako na bango bamsu bana bazo bala ba mama penza bazo tikala bango moko ezo ça vraiment pasi et puis ba papa pe ebele pe bazo tikala pe bango moko na ba ajuana omona et comme pe na ba papa ba komi moi pe moi soni na ajuana ta mso kene ko kolinga mwasi azomona kaka kela msu mwasi akotune ba question belé bamsu bazo bakumoko penza ke babengisa pe basi bakima basi basala bango makamaka mwa mabe bamibale ebele pe bakoma bablessé de guerre bakoma donc moi réticence penza quoi mpona kozwa basi biloko wana nyonso tu ngai na banda kosala yango baanalyse donc naosala yango baanalyse bon lokwa kaka nzambe kaka bino moko boyebi nzambe kaka na bana na ye biso tozalaka lokola ba Moïse nzambe alingaka kaka ke place ba pasteur bazali place bato moko bo baza élevé quoi na ramo ko élevé vraiment bandeko na nga nazwaka chance penza ngai pe na participer na masolo na bango omona kaka étoile na ngai brillaka vraiment oyo kaka babengi balobi tolingi opposa la membre ya likambo donc na bande ko kota ba masolo ebele ya ba pasteur ce qui est fait que j'ai vu que ba mama ebele babande ko benga pasteur on était là ba papa pe belé papa vraiment sambele na ngai libala na ngai zala mwa mbutu ou bien sambele na nga mobali akenda na tikala na banda mobali pasolo ba sambela na zaka ngai moko pasteur numéro téléphone na ngai yango ba omona groupe ba papa ba osa ba suivi bo benga ba papa belé baza bango moko ngo boye bande ko na santé za santé okope ko kwea na kati ya ndako mutu azate babenga bayebaka bakomi kosala bon nga siko biloko wana nyonso bana osala nka ba analyse nazoba nzambe nanga pona nini ezokoma na tozokoma na problème oyo après na yekolo bana bien sûr quand même toza na pays moko développé toza sous na Congo te toza vraiment quand même na Afrique au moins ba papa belé nazara pe na proche na ngai moko garçon moko tona coopérer très bien bon ça vraiment yaya pona nga ye pe a confier ngai kutu ba carte banque na ye nazaki na ba passe na ye nyonso ya banque nazaki na deuxième clé na ye abandoko lo bakaka la danoise nazaki na numéro maman na ye ya ba famille na Congo abandoko bangaka toujours la danoise on ne sait jamais
au monika l'aime sous un jour, au yokingate 2 ou 3 jours, tu viens regarder à la maison, aime souper na koufi, regarde, tu appelles ma mère, mbongo nanga, obimisi na banque, tu fais ça, tu fais ça. Bino kwa se bande pe ko travailler ngai. Bon, de relation mobile, bref, aye ko benga maman na Congo, bon maman na yazaki na couturière na ye, abande ko tongele ba bilamba, une jeune fille là très gentille vraiment, aza vraiment moi malam ti lelo aza na libala na ye. Ba sala ki pe libala mo ya commission, moi sona pa ya, ba bota bana mibale, en tout cas ba vandi tokos. Bino kwa nyo se bande ko travailler ngai na, donc moi le pe ka ba mibale belé to yo kakaka o, asengi na ye baba lele mo na Kinshasa. Asengi na ye parce que bazo salango ezalem sou na volonté na bangote. Na sens que lem sou awa atuni na ye pe lem sou atuni tantine moko tantine na oluka mwasi mwa pe tantine alobi nga pe na bande côté au mona mobali pe amoni ne pete ake lem sou azali na makasi te azali pe na tante bomoni batu basalaka mutu akoza pe azali pe na tante akobenga na Kinshasa kuna omoni bandeko bazolukela bango basi kuna na kin siko basi na pe baoya na kin oya bien pe bazali mais oyo pe ya mbutu pe bazali eza pe ka ndenge moko pe na awa okoza pe mwasi aza awa azali pe ka mbutu mais l'idée wana tango bandai ko vanda langa na mutu alors na lobaki non je peux pas me lancer mbala moko na sala kaka association ba rencontre ndengwana parce que na sola kango na pasteur na lobi na pasteur nga nazomona bino ba pasteur bozo edete na sens nini ke bino bolo bakaka ke mutu asambela nzamba kotindele mobile alors que nzambe ye moko pe asalaka Adam na Eve quoi nzambe ye moko atindi apesaka Eve mwasi Adam akendaka te na balabala azoluka ou bien tungisaka nzambe na oluka mwasi moko boye te alobaki ke na moni kaza ye moko tika nasalela ye pe mutu oyo akokoka na ye babota babilo moko bongo. Vous comprenez? Donc, Nzambe pe apesaka. Donc, ezali ngo pe mabete bino ba pasteur parce que yo yebi ba mama boni ba yekolelela na église. Oyebi pe ba papa boni pe bazolelela yo. Pourquoi pas tu peux pas faire ba réunion neti ya ba homme seul, ba femme seule, ba réunion wana ezalaka ba tu ba yaka bazokuta na pe bango na bango moko ba omona na ke moi je pas à la femme seule, mobile ou pas à la bon. En tout cas pasteur wana ndimaka mais asalaka ngona système ke azo banga ka responsabilité na été so banda ko banga responsabilité moko boye ke bandolo bo pasteur apesa ba tumi bali bon moi je ne sais pas mais abande ka ko sala ke mo bo moi na prière ba veiller au moins na bengi kaka banani ba oluka mibali au moins ba maman musu ba maman ba leki au moins ba papa peza banda ko lekate ngasko nyoso na ngasko place nyoso na kendaka ngana étude atana lelo bengi la dans ndako na yo yebake ti na osolo na yo ti na ofana na ndako na yo la banda observer 4 quoi ndako na yo donc na oyeba otie fleur au awa otie boye pourquoi tu as mis ça là pour na yo otie kango côté boye te tu auras un peu de questions aussi à part na zala bongo vous comprenez sikoyo ba mibali vraiment banda o lekate comment quand ba maman ba lekani ba sambeli kapona bon c'était dans ma tête alors tant que ko sala likamba sous le baoba j'avais vraiment l'idée là penza ko sala ba histoire ba rencontre ya basi na mibali mais je disais après il y a quelque chose to ya ko discuter to solo likane to solo na groupe na biso to ya ko mona que c'était mieux d'abord to te ya na obato to te ya na ba maman ndenge nini ya ko zona ba to bomona mona mama soda nga mingi zalaka mobali ya uti na kisasa bali mosi wana ye c'est ba problème ba histoire nga mingi banda ko zala na ibandeli so ba parce que ba kanga site na nga wana vraiment na regrettera site wana makasi parce que ezali penza ba na eza penza na ba archive belé et puis na zora penza tenter ya copier en haut c'est vraiment triste quoi mais Dieu sait tout et Dieu sait tout bon. Passons. Si tu vois, Nazaki nango, mais je disais, tout conscientiser dans le bateau. Tout solo là, on a bateau. Tout l'homme, on a conscience, par-ci, par-là. Mbala moko, et y'a resala ke, papa moro, ayeko benga, aza vraiment la besoin ya mwasi, azo luka mwasi,
Alors, bon, à Bengi, tu as un dossier, tu as un pembeni. Tu as ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, papa, dans Bengi, sous ça, insisté. Après, je me suis dit, ok, mais c'était vraiment l'idée, oh, il y a sous les baobabs pour, après, na l'équipe, on pété. N'a comment on appelle, maman, la bicho sous moussa, eko benganga. Alors, bien, on a la danoise, t'as là vraiment, est-ce que moi, ezate, na moni yo fos à la oyebani, papa, moi, au benganga, zana URSS. Yo vraiment yebani boy na oluka mwasi donc tourner langa batu boy na bando na yo mwana bi non oh komisko sérieux komisko c'est le moment to sala sikoyo makambo wana ba signe comme dia ko lakisa yanga bomoni ngala danas na il boso na bino na sali vidéo oh bo partager yango ba mama soko atoza marié yo partager oza soko lingarsu mibalite ba peso ba problème non yo kaka partager kaka sunga oyo alingi na ye azwa mobali sunga oyo alingi azwa na ye mwasi bandeko nanga pourquoi toboyi te kovanda pe yo moko eza nango pe problème te mais c'était pas bête nzambe na biso aza zoba te nzambe aza nzamba mayele donc alobaki c'est pas bon alobi pena c'est pas bon que l'homme soit seul alobi yango nzambe alobi yango eza na bible alobi c'est pas bon mutaza la yemoko eza malamu te surtout bon na awa neti na bapoto awa eza bien te na Afrique kuna toza na biso balupango na biso eza nango polele er nyonso mwana tata mwasa koya er moko po ovandi ata lelo koli bana no babali okokende mpe na mboka na tsundi bakongo okei ozwi nani ozwi mwana moko muke oye na ye obandi kovanda no na ye donc biso kuna toza na biso na problème ya solitude te mais awa na poto solitude eza makasi oyo ezosala ke eza bien te ke ozala yo moko toza na baka wana elekaki na Belgique bapapa mibale bakufaki na ndaku bazalaki ka bango moko donc bango moko peta balali bakufi mpe bato mpe bayebi te bajour mpe eleki ndeko mobali ya poli na kati ya ndako yango ezali mpe na ye te akufi mutu azate après ba voisin bakomi koyoka solo na ndenge kaka bayeba buki porte vraiment loko apene ndeko mobali abanda kozala ere moko ake na ye Congo akobenga azali mpenza koattache na bakamarade mpenza te msu camarade akobenga alobi msu azali na Congo loko ape banda osala ere moko bamisala butu wana na badiscothèque wana ndenge basala bagarde na bango wana badiscothèque bato mosusu banda komoni kaka msu alali na ye ndeko alali na ye asalaki ne butu alali ne na moi nzoka nde ndeko na biso asi akweya asi akufa alors que soka azalaki na molonga na ye azalaki na mwasi na ye même bovandi ndako moko te même kaka mwa chéri moko boye boosolola akotala bengi au premier jour azwi yo te deuxième jour azwi yo te oba oyo mobali nanga na ozwa ye te ndeni tika na contacte bana lem su bana bazaki basi bakola bana bokenda kotala mama na bino bana bokenda na papa na bino nazozwa ye te baoya kotala boye susu wana pe kalunga obanda kopike crise basungi yo pe babengi ambulance pa ye ou bien pe okufaki bazwi yo noki olio pola donc babiloko nyonso to wana toyo komona ke ekozala bien tosala makambo donc bo soutenir initiative oyo tozobenga yango live together donc sous les baobabs live together eza site te na kotia site te eza ka kombo topesi likambo wana kaka site together donc live together eza kaka kombo eyeli biso kaka topesi kaka na rencontre wana esala bien ekozalaka na kati ya sous les baobabs number 1 la danoise donc tokosala ke okobenga numéro ekozala wana tokolekisa ba publicité nango numéro ezali tokotia pe email surtout na kosenga mingi ata soko benginga il faut zwa pe email pona otinda ba données na yo ba coordonnées na yo ba coordonnées to lo bate keneti identité na yo non na ko expliquer bino lelo to ana tanto o solo la ce qui par exemple yo olingi ozala membre ya sous le baobab live together oye okomisi kombo na yo tango yo komisi kombo na yo oza obligé te opesa kombo na yo ya solo tu n'es même pas obligé okopesa pe kombo na lokuta opesi surnom neti boye tolo balokwa neti ngai boye la danoise na okopesa nga kombo Ritos
Voilà, voilà, bakombo wana banda obenga ngambi na bayana ngatang na okola, Rita, Ritos. So bani ba flatenge loko kaka Ritos. Na ko pesa ko mboko Ritos, bato ya na pesi na ngai, mais koko sa âge te. Et ozala bien ou bien au pesi âge kaka lobi nazali entre 40 parce que na lingi pendeza la mingi bamba mikolo na lingi vraiment bato ba 35 ans vraiment te bon na boité boza bienvenue mais soué na ngeza bato ba koli o bazana à partir ba 45 ans ti likolo OK bana na bango basi ba koli ba komi na vie na bango sko bango bazo se sentir seul donc ba wana parce que bato bana na babana na bango ba bébé wana na kati banda ko bana mike tozo boya pena mo ngambo wana parce que okoya kozwa mobali wana ke plan so violer bana na yo asali so bana no mabe oye komema oh la danoise mobali opesaki biso non donc biso to opeso mobali te yo mobali ba mibali ba kokomisa wana ba kozala wana yo okomi na email na okomi neti ngai nazana nga dazo nanger entre 45 ans ti 48 ans ou bien 45 ans ti 50 ans na lingi pe mobali azala neti à partir de 50 ans 55 ans na lingi lem so azala mwa mulai 1m20 pardon 1m90 ou bien na lingi azala mwa munene na lingi azala muke na lingi o asala la physique na lingi o azwa maladie te donc opesi ka ba condition na yo mais to lobite ko pesa biso identité na yo o eza na passeport te toza na besoin na ngote yo pesa biso ka kombo nyonso o yo opesa biso opesi biso na numéro de téléphone na yo en tout cas numéro de téléphone na yo faut ezala opérationnel parce que au cas où to moni mutu asependa ba critère na yo to kozwango to bengi yo na lo tolobi mutu asependa ba critère na yo yeyo bo sololi ndenge nini ozongeli la danoise biso pe to sololi après ceux qui makamna bino esimbi ceux qui le nzamba pamboli ke bolobi bo sa mariage en tout cas bo inviter la danoise na kozala wana na équipe nanga ou bien na kozala nga moko pas de problème ou bien na molonga ni nanga to kozala wana pour na ko soutenir bien na bloc mike donc si tu rencontre ata okei na internet ata okei wapi bandeko nanga ba congolaise ezalaka ofelete donc ezalaka na mbongo parce que to kosala makambo ebele na kati tant musu na banda kobenga bino na WhatsApp te il faut na futa na somba carte tant mususu to robanda ko prenter ba photo oya lingi par exemple ba mtu musu bazala na bango na tabou te alobi publier photo na ngai parce que sobe ba publier photo na yo ozape na chance ebele pe ozwa pe mobile na yo mbango mobile pe so ba publier photo na yo ozape na chance ebele ozwa pe mwasi ozoma ba biloko musu kaka ya banoni parce que ba mindele basala rango bande ko na biso ebele baza bango moko yango na zo yebisa bino boyeke opesi ba coordonnées na yo surtout opesi ba coordonnées na yo oyebaki ba coordonnées na yo wana eza vraiment to ko bomba ngo makasi to ko publier ngo epa mutu moko te biso to ko publier kaka ba oyo ndenge kaka ezalaka mobali ba donc to ba nini ba eloko yo lingi kwa mobali oyo lingi par exemple eloko te pardon mobali oyo lingi ba qualité na ye et puis mobali pe oyebisi biso mwasi oyo lingi pe ba qualité na okolo ba pe na région ozo comprendre parce que o eza eloko ba congolais donc eza eloko ba mindele te pona lam so osenga nga lingi na bala mundele bon na yebite so ba mindele balandanga mais eza neti na biso batutolo baka balingala oyo balingala phone quoi yango wana opesi yango to sali yango na bisa bino ke eza vraiment ofelete na sens que photo soko o bengi bongo il faut foutre droit d'inscription na yo o foutre droit d'inscription na yo donc eko fan o foutre yango e fandi nango pendant au moins 6 mois et kombo na yo ezaka wana to moro ngala so na osala be mission na zo tangango na zo insister po nango ba biloko moko ndeko na bandoleka tant sous chaque semaine une fois dans le sac émission juste pour na ko promouvoir quoi ko lobela makambo oyo ko loba ba komba batu ko loba ba kombo ba oyo nyonso ba sepeli donc to sala ngondenge wana parce que nazali solo moko leta ko yebisa bino tozaki na net na Londres tozana mwasi moko azaki femme seule bon mwasi wana bon na yebite soko bandaka zaka épileptique en tout cas na yebisu bien te mais azaka na mwana na ye ya 4 ans bazaka bango mibale na ndaku mama sali ba crise mama akwei mama akufi mwana na 4 ans tikali bilombo boye mama wana azalaka pe na bandeko nyawa mais babandela bango penza ko benga na te bazo benga ye pete
mwana wana ye kokufa après 5 jours na nzala. Donc tellement leli pembe na mama na ye baluki aleli avandi azotala ka bamani akoyibo avandi alembi nzoto pe elebi ye na ndenge ye pe mbala moko akoti koma mwana muke ti akufi bato pe baoyeba te ozomona par après le quoi moi sango pe bandako ke moi ba activité moko ya mike ba komi da une semaine ayaka te abengaka te oyo pe komi na ndenge ni nde baye ko benga ba assistance sociale nde ko sala ke baye ko tala ba fungola boye mwana kufi tango basali ba examen ba moni ke mwana kufaki na nzala mais maman kufaki na ba crise moko boye omoni ba kundi mwana na mama c'est kay moko tala perte ya ndingi wana ba perte wana eza bien te alors que ceux qui moi si wana azaki na mobali na kati ya ndako ata mobali oyo babotaki ne mwana te mais azwaki ka même chance ya mobali mususu mbelele mususu ata soki ye akoyaki na crise mais nani mwana linga azala sauver lelo mais le mwana azana ye azo vivre linga comme lem sous lelo na ba 10 ans mais tala lelo to perdre bango karaboy donc muta kufi na ye karaboy pona nini kozaka seul vraiment eza esengo makasi te surtout na bateau bazol baleki déjà 50 ans ndeka nazo insister bana basi bakoli bande konanga eza nango 50 kozala yo moko ndenge wana to longwa to yebi ke bato ebele baza blessé na ba comportement mibali kobeta basi mibali pe baza blessé na ba comportement balaki mwasi boye mwasi akimi mais boyeba ke basi nyonso baza ndenge moko te mibali nyonso pe bazalaka ndenge moko te mutu na mutu azali na comportement na ye donc mutaza comportement na ye yangwana ezate ke soki mutu mwana mwasi mutu mo baseli kambu bo généraliser eza na esengo moko te donc yangwana bande konanga but vraiment na ye liboso na bino eza juste pona likambo wana na yebi ke kosunga nazo ko insister ke bande ko mibali vraiment bobenga ebele parce que bande ko mibali bobenga ebele surtout bino mibali mutu bomona kalem sous le obwena mwasi sokaza mabe a intoxiquer bana na ye omona ke bana otikali yo moko bana pe bayaka kotala yo te mais bana bazaka mingi attaché na ba mama na bango et puis ba mama ebele awa baza attaché na ba moziki baza attaché na ba groupe de prière lelo ta problème omona bata prière bazo kotala ye mais ba papa ebele même ozoke na église mais zara pona ba tata prière ba ya kotala yo ezara mingi ba mama mutu bazala bakamna bango yo kaka réunion ba mama réunion boye biloko moko boye na kati ya église ba mama mutu bazaka active oh ba mama bayembaka na chorale basala moi association na bango ba mama chorale aboti bake kotala ye mama chorale abeli mais yo papa nani akoya kotala yo omona kaka atosambelaka me bato église peza bayaka na bango mingi te yango wana tozobenga bapapa bokata tabu wana ya koyoka soni parce que omoni nga pe te tokosola na msuka na telefone soko yo moko osepela osola nga na whatsapp olingi omona to omona na face to face eza kaka yo omoni biso tobala toza biso bata media tobanga na biso caméra te donc yo moko nga na yebi yo te yo po yebi nga te bato pe bakoyeba pe te kombo pe tokopublie wana so po lingi kombo te tokolobaka age docteur bokosola na mwasi wana kaka bino mibale mutu bokosola wana ekomi sous problème na biso te biso kaka totie bino na contact bino bosololi esengo na biso kozalaka ke biso pe boyaka kosenga boyeta témoignage quoi témoignage boye libala na nga nazwaki yango mpona sous le baoba live together esungaki ngai ta nazwaki mwasi na nga lelo tofandi biloko moko ya ndenge wana en tout cas bobenga ebele bobanga eloko moko te toyebi ke eloko nyonso na ebandeli ezalaka na mwa bakokoso banini mais toyebi ke na avec nzambe et puis avec chef coutumier na biso avec na bino nyonso bozali wana toyebi ke ekoleka nango na pepele na ndenge moko ya bien vraiment na komi nanga koshite to banda kolekisa publicité na biso bobenga bokomeli ngai na email na ngai vraiment ekozala takas to sepela wana ka ndenge mino boyebi mama leki na bino vraiment mama leki na bino ndeka na yebisaki bino bandeko nanga nga moko pe naza issu ya libala ya commission na ko bandela ngo pe en tout cas na ko betela bino pe bon tozo so na biso pona pe boyeba ndenge nini pe ezalaka nango pe bien
biso pe bato botama pe na mabala commission biso pe yo toza liboso na bino biso pe yo lelo tozo pesa ba conseil ba mariage donc eza nango tabou te eza nango lisumu te eza nango mabete eza biloko yo ewuta banda bokoko na biso et puis na bamboka mosusu kwa ba Algérie ba Maroc ba sala kango ti lelo yango bomonaka kuna to ya ba femme seule eza muke biso na Congo ekomi ebele parce que tozolinga tolanda tokoma lokola tokomi bamindele yo mais tokomi bamindele mamindele baosala ngo baza sikoyo na lokola tolingi tobuka toboyi bakutime na biso ke baponelo mobali ou bien soki boye problème eza te mais sikoyo tolanda ndenge bamindele basalaka nini bakutanaka na basite ya barencontre eza ebele basite ya barencontre soko okamati obeti neti zouk zook.com ou bien ceux qui .uk ceux qui continuent la site wana okuta basi na mibali bazoluka ba relation eza ibele bazo salango bazo futa kuneza kuto abonnement donc après 3 mois et sili au futi lisusu donc babilo remora bon basala rango alors pourquoi biso to salango te to zaka ba seul to kufaka non vraiment na moni vraiment solution malamu kozala yango bo soutenir yango na ba prière bo soutenir yango na ba conseil vraiment bo soutenir yango na yebi ke bato nyonso bazala d'accord na ngai te so poza d'accord na ngai te problème ezate yo komaka commentaire na yo okokoma soki ya kofinga soki ya babe et problème ezate mais to yebi déjà ke na site na biso toza dia na bato donc ndenge zawana toza na papa na biso o na lobaki na bino aza na plus de 60 ans avandi na France aza na parité aza na libanda ya France azoluka mwasi à partir il y a 54 ans le baki bon toromeka ta ba 52 ans wana mais ali alingaki à partir ba 54 ans ti likolo vraiment relation moko alingi relation moko ya sûr parce que bana na yepe balobi papa biso to stokoli mama déjà comment na vie na ye azana ya l'aise comment yo zalaka yo moko donc papa na biso baza na besoin ya mwasi après toza pe na bandeko ya basi je crois moko azana 45 ans na Belgique yepe azoluka mobali vraiment moi c'est kitoko bandeko na ngai hein azoluka libala aza médecin donc bo contacter ngai aza médecin ba papa tala kaka médecin bozo tika kaka boy moi si malamu hein pona ni bozo bukana bo benga ba papa aza médecin moi c'est kitoko aza na Belgique aza wana aza vraiment azoluka mobali moi si malamu na solo ki na yeto solo laka wana pa na oyebisa bino moi si malamu bo benga ba papa na ngai aza na Belgique azozela bino toza pe na ba maman mususu pa aza na 52 ans yepe bana ne bakoli aza na France mwana na suka aza déjà na ba 18 ans yepe azoluka pe mobali vraiment boya ebele hein bo soutenir hein sous les baobab live together et kozala kitoko makasi natiki bino ba week-end à bien na ba amoureux hein ba o bazana ba papa na bango ba chouchou merengue ba week-end à bien allez ba femme seule na ba homme seul bino pe ba week-end à bien mais bino siko bo na devoir ya ko contacter la danoise pona to bima na kati ya solitude ebomaka epesaka dépression epesaka makambu ebele tokutani kala te na émission mususu ya mama na biso na kati ya mboka ya Allemagne aza na âge ya 68 ans alamusi conscience na âge ya 68 ans eze sengo te eze sengo ba love skol bye. Mission kitoko kaka mutu moko kuku boya ebele na sous les baobab life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien mama kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana
tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza to zala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezo sala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baoba live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele